Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi Gladys Ngiama, la présidente de la fondation Gladys Ngiama GTD, ici à Kinshasa. Les objectifs de ma fondation sont lutter contre le réchauffement climatique, encadrement des FIMER. Dès demain, je ferai ma première descente à Bandal, à l'orphelinat, à Kitambo, chez les vieillards. Portez-vous bien, on se voit demain pour cette lutte. Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Pakistan Mabian, bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah, 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 Sosola, Sosola, yeah, Sosola, Sosola, il y a un temps pour toutes les choses. Voilà. Bonjour, bonsoir, na batu nyonso oyo balandaka biso na kati ya Isaac News Télévision na pesi bino nyonso mbote losako na batu tu oyo ba considéra biso ba pesa biso confiance. Bandeko, après mariage Gladys Ngiama boyoka mwana makambo azosala. Gladys Ngiama Makanda, mwana Werason, vraiment, azui libala na ye, eza ba mama mobo pe ba pambolaki. Ba mama na tango ba pamboli ye, libala pe yikoya. Makambo nyonso ba mama na baloba yango ezo salama. Bandeko nazozwa, bana mibale oyo Gladys Ngiama na Daïda. Bana na mibale Gladys Ngiama aza mutu oyo azolanda lokolo ya bapara na ye. Bapara na ye baabatu ya ba onje, banani, tout ça. Yango pe alandi asali onje na ye. Asunga ba orphelin, asunga ba fimère, asunga ba homme de veillard. De eza yango bandeko nga na yebisaka bino, il faut bosalaka ke bana na bino balanda lokolo. Eza important. Très important. Bolanda vidéo, bongo tozonga. Que Dieu vous bénisse, merci. Et une petite enveloppe. And I wanted to say again, thank you, all my sister and brother. I'm very happy to see you guys. I really want to insist on going to school. You guys are the future. Vous êtes l'avenir de demain. Continuez à aller à l'école. Si moi aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce que je suis allée jusqu'à la fin. J'ai étudié. Il n'y a rien qui dépasse l'éducation et la sagesse que nos parents nous donnent. Vous comprenez? Oui. En tout cas, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, maman. Les enfants. D'accord. Merci beaucoup pour ce soutien. Ça va servir à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Yaya Gladys, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Mwana aketala ba orphelin, ayekotala ba homme de veillard. Lokolo ya papa na mama. Siko tala Daïda
Ici boyoka ye ndenge moko na mama Amida. Nayebi ke asunga bato misusu. Mais boyoka ye déjà na ONG moko boy. Ye aza business lady. Business woman. De ye aza pona ba faire na ye mais kosunga bato botika na mampata. Mampata sala na école. Mampata sa na ONG. Wega so na zana ba ONG boyebi. Siko eloko nini tindinga na ya osala video oyo. Eloko tindinga oyo ba mama ba loba ba pronosa ba sala nyonso pona gradi yango esalami abali. Bino bandeko likambo nini? Bazo chola ye, bazo loba ebele ke o akoki kosala te, akoki kobala mutu abongo te. Donc eza lipamboli na ye. Eza lipamboli na ye bandeko. Botika mwana na abala na kimia. Aza mwana ya vedette. Ye pa za vedette, mwana lui aza mwana aza lion. Mais bino bolingi nini? Bolingi azala ndeni. Bolingi abala nani? Lipamboli ne ya libala. Ba mama koko akendo tala bango. Ba mama ona ba pambola ki yango lipamboli ne ye kala mingi te bomona pipi wana ezaki predot. Botika kofinga ye, botika kosala nyonso bozo sala wana pona gradi aza mwana na Nzambe. Na yoke sengo azo pesa baninga ne conseil. Bana lokola ye abibotanga ka classe nga pe natangaki yango na komi boye otanga ka classe. Voilà. Botanga ka classe apesi conseil ake ko pesa lisusu ba homme de veillard ba makoko ba pambolier. Mona ana gradi namoni Ngiama azongi na makambo bibelobi abandi nono na kitambo kote mama abongo abotama aye na bandal kote wenge kote bapara na ye bazalaka aye ko pesa ba orphelin kuna pesa ba homme de veillard ba fimère ba nani lisuka na mingi ta kesala mwana bongo pourquoi po pambola ye bo betele maboko azolanda éducation ya ba parents mbongo baliaka ngo yo moko te mbongo ya baliaka ngo na batu ndenge bana na bazosala Gradi Ngiama botika kofinga ye mobalo aponi ye wana ya ye ewutaki epa bakoko oboyoki na video na telebino. Voilà. Mwana ake liboso libala nesila afanda na mobali na ye. Donc voilà, rien à dire quoi. Botika e kimia ba congolais, botika e. Voilà, merci beaucoup. Bande konusu balanda video bozangisa kocha ba abonné bozangisa ko abonné te pe bozangisa kocha ba j'aime na binote bo partager bo cha ba commentaire wana to kozongela bino ezaki wa bino José Yung l'homme simple bien l'image kobosana te on est ensemble. Maman Karine Luta, on est ensemble. Bye bye. Mokile yango mutu asala yango abetela yango tolo boye te me yo so mokilo matisa yango na mutu mpo na nini ndeko eza nini kitisa yango ko okobeta tolo mpo na nini ye moko akela abetela yango ata tolo boye te ye tampo